Pipi, pipi, pi. Muyombe gauche. Ya nani akokana kana muyombe gauche na sexe? Azada. So Bellevue a eu une muyombe gauche. Oui, à chacun d'abord na muyombe gauche. Ti vino mo bimbe, ti vino mo bimbo kufa. Ozana niveau mapango muyombe gauche na mote. Okoka na valeur abana muyombe gauche te. Orosala makambu loka muyombe gauche te. Pe muyombe gauche akobimisa pele te. Tokozonga na bafornet, tokozonga na bapisson, tokoya na bachaussure, tokoya na bajuge, tokoya na bapisson, tokoya na bafilme ya biso presque nyonso, l'éducation. Ozomona toya nango tokopesa bato posa ya kolanda filme ya Bellevue. Bango bafata na kiti kopesa biso ata 2. Pourquoi classer? Oui. Nous avons vu le pourquoi classer la première et puis dans le deuxième. Aïe, le pourquoi? À ça, la besoin de tout est ça aligné mon corps. Aïe, le pourquoi? Bellevue face à numéro 1. Pour la numéro 8. Kwanza la kwanga aya kokom ya neya amatisie likolo. Sami ganga na koso amatisie. Nga na koso te mama na lamba kwanga. O biso pe mama biso lamba kwanga. Ozo mona. Kwanga ekete poto. Ozo mona. Mama na biso nani ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisamba haleluya o mafinga nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisamba haleluya minetire nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisamba haleluya okokufa na lisumu na yo. Vous avez des temps? Jamais! Vous avez gauche la vie na yemo bimba. Pédé pour les d'allier na été. Vous avez gauche jamais comme ta pédé. Il y a un moment où ba essentiel de votre bazar toujours na babilo. Tu vois la kit. Vous devez respecter tes présents millions de gauche pour la vie. La bandi. Yoka meka tomboli makolo soso atie likolo siko bino bato mofingaki yo yaya kamesana kana ngobongo te ozomona yaya naza fier na ta yoyo na makososo na ngai ozomona ekokana ozomona siko ntango ye avandi mpuna akolia mbala abi ekotala yuma azeleve mako mapoto mpe anosa asala nyonso wana et à Zamubakande Kenny Daily Azaya na yo azande kona yo ko kantate ke lo se ba parents atunye pe bien abio ka lo se ba parents nga ba kufi onyo ko linga lelo est-ce que ya yo ozala kana bango seko la seko en tout cas c'est pas la réaction maman zala ndebo ozala parti prité ozotalisa mwana ndeko noke komona nga kate na sa mama na ye do be zwanga mama na yo Samigra obi na chamo yoyo ce que nga tali yo Samigra ozo félune de père et de mère et que nga na lingi na sakano pour la faiblesse moko boy pour ça na ba parenté nzamba eba kotombola Samigra nzamba ko bamba nga vraiment na zangi atana lipa 100 francs pour pesa yo pour talisa yo et pas na nga ke comment ça ko zanango oyebo partage au mona oyeba ko zo mutu na valeur yango moni kotala nanu bana na biso ba tourner na kati ya film wana en tout cas Kenny félicitations et ça vie réelle par scène et ça
biso basili baku ya kolanda biso na Top Max officiel tuluku ya bato bo tala biso merci mingi tokotaka na etandeke na bino tobetaka ekukete me boyambaka biso na bomesano nyonso soki bino botali biso te seke biso tokotalama na biso te. En tout cas chers internautes, merci beaucoup na ba commentaire ba remarque nyonso oh sala. En tout cas to sala toujours à mon sala. Un grand merci à mon boss Igeting depuis États-Unis, pourquoi pas tonton Yamse Yambe bolanga la bolele kemi d'Ajuna Simaya Bilili Anthony na machine bon sala mon sala kitoko et merci na moi na suka ya famille Libota. Là je vois Bianca Nzanga, en tout cas famille Libota to soutenir Bianca Nzanga na moni déjà un cas et kende déjà et mata et matondo mingi na tata Nzakomba oh bomba biso to lala to lamuka obena ngolu na ye. En tout cas eloko leki ozala na kimia ezalité nzambe tonga bomba soko pesa ke toujours matondo famille Libota oye à la patrimoine, à notre richesse de l'écriture. Maman Kioma, maman Belfi Conti, la patronne, bino borolo ba ebele, oko kufana lisumu na yo. Eleo, oko kufana lisumu na yo yo moko. Mema benza kolo meme kuluzo oke na ngokabo. Maman Belfi a komela biso ba film torgnole ye to consommer yango na Belfi TV. En tout cas famille Libota to za la focus balobi beze sala rara 2 jours 3 jours esili nango monisco beze mutaki na beze sili mais film on continue ko tala yango soko bi tala la mission du pervers eza na Belfi TV ko tala yango soko lingo tala suprématie eza na Belfi TV soko lingo tala temps présent les représentants pardon ils en a Belfi TV soko lingi film nyo soko lunga na bande la rotala mariage civil na Belfi TV za natala torgnole na Belfi TV za oh nyo se koleka afinga nyo se koleka ben site nyo se koleka kokosela barambu nyo se koleka mais maman Belfi femme forte elle est en train d'écrire ye aoko en tout cas, félicitations à la poutine de l'écriture pour l'écriture. Oh, comme la biso et l'équipe écriture à Batemele. Donc, vous me la penza, koleka ya koya ya Yesu Christou. Siamawana. Un grand merci à 00243 Koda Koka. Ya Willy Moucheni de génération en génération. Bon, mais il a raté. Mouto a yebi pas ya mouto a zanga. Ya Willy Moucheni 243 Koda mondial. Mais c'est Moko Olivier Songandila na kata window kona Namibie. En tout cas yana ngati karaleki na été mon avocat de source sur maître Christian Bassonsi avec ça ngaina za na raison nga parce que ya sambela muto za na raison ko sambelo kitoko pe ko sa solution na yo mon avocat de source maître Christian Bassonsi maître Terence Mukoyi Kalombo wato on est là pourquoi pas aussi maître Raoul Ngebas on est toujours ensemble c'est la famille et nazana bien kanzanga to meka pe ko sala analyse to sala le promotion ya maman belle vie parce que babi famille bota ko continue distraction ya ma fille total film la biso mesana ba matia ngobo e film beti baka toza la distraité pardon to consommer film la biso torgnole maman la ba titre na ye oza ba titre wapi. En tout cas nazana bien kanzanga mona suka ya famille Libota ndenge na lobaki kaka to landa pe na bona suka famille Libota et mata et rosala vraiment malonga makasi est avec Samigra Amba. L'actualité nous oblige à faire l'analyse. La Cléopâtre de la presse, on est là bien kanzanga boni ba santé bien habillé. Oh, bah solo kitoko, bah montre ya wow, bah perruque ya wow, en direct Lilo toujours chic. Et ils ont bon on a du jour au jour. Il y a solo. Toujours famille Libota. Toujours naturel, 80 pour chapeau de tête. Non, ils sont toujours trop sec parce que la maman elle a toujours naturel donc côté vraiment pas illuminé et longo banité quoi. Et le gars mais c'est réalité dans maquillage il y a beaucoup donc on peut se peut toujours naturel. Merci à toi Poutine de l'écriture. Maman
c'est grâce à eux que vous allez vraiment belle vie vous mélana yo en tout cas balo la batela yo après son makashi après son force ya kokoma lisusu quand on zo koma maman c'est grâce à eux ne théâtre ça ce qui pour les théâtre na biso pour faire chèque vraiment et quand on casse la monde à théâtre na biso en tout cas nzamba batelo a bomba famille kota toujours dans ma belle vie et là je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versas et pourquoi pas avec les sa maman la le Ciline mère double. Merci à toi Mifi les sa monté ma papi Irène qui a luta monté Maréchal Nadine qui a luta Karine Zanga Jocelyne qui a luta merci à Patricia Branco agent César Moko Ada Jolubanja de Turquie Loana la Turquie Paris et pas Ewa Rose Mengi Azawana Patricia Branco Okiem Edouard Samiga Ama on est ensemble la question à Yovi Biano Yangai voilà la question ezali yangai Biano Yangai la question yangai Biano ezali ayo en tout cas hey Léo Ozalana Mbanda hey Léo okokufa na lisumu na yo moko. Là je salue LBG, on l'appelle l'homme de Capernaum. LBG, président de la PCO Mboté. Et pourquoi pas aussi la grande dame Béatrice, depuis Belgique, la Belgicaine, maman Béa Tamboué. Là je vois aussi 1 million de fois madame Essimbo. Maman Charlène et moi dit Tamboué avait déclaré 5 jours na poto, 5 jours na Kisasa. Non, la qualité des chambres là sur Olga Bilé pour Amba, Olmozo Perique, Baroba Kitoko, Benkana numéro Samikra Amba. Et pourquoi pas aussi Didier Sentam de Prifelande. De gros bisous à vous. Nalika tout le vélo oui. Tout le baron Benzana est un week-end. Maman Belleville quand dit Tolingako vraiment au fond de notre cœur. Tolingaka yo yango msusu ko mona po pekisi biso logo toko kaka te mutu moko aloba mabe pona yo biso to fanda kimia donc tolingako penza mo vrai tolingako te ke yo pesa biso mbongo poto yaka to fingela ko badula luvunu babi bakoselo makambo me bakuto na ngote donc notre amour est ça vraiment pour na ko défendre yo ba valeur parce que nous on défend seulement de valeur sans na yo anti valeur luvunu to yate to défendre te yakazanga mama commune Torniol. 4e épisode bientôt, hein, pour le monde déjà 15h30, déjà 15h, il y a donc 30 minutes, biso, Torniol les autres. Total à filmer. Normalement, au moins, bon, ceux qui n'habitent au bazar qui trop la distraction, non, au bazar qui trop la distraction, parce que belle vie c'est une valeur. Très bien. Belle vie, hasard, moto azosa la fierté na biso pour permettre de M23 mo boye ba kota ba bandako pour bebisa Goma na biso en tout cas to lingango te toujours faut te défendre Goma parce que belle vie c'est Goma. Très bien. Ozomona tant to mona Goma to mona belle vie ba moko da to ndima te ke ba nyanga la kata ba M23 mo bo ba mo ba baza déjà pourri réputation mal réputé pas toucher aux personnalité à belle vie vraiment wana toza contre en tout cas cette fois-ci toujours basé sur un film na biso voilà donc on dit vraiment na mozindo nde ya ba film na biso pour ataboye atabokosani on doit répondre à bino sous sa minute à ça toujours la carte à Torniol toujours défendre toujours Torniol na biso donc ça nous voilà. Voilà, tout le monde est Torniol. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Et que tout le monde a la carte. Babi Torniol, les alliés, Moutoyo, les a Bakou, Bakou Fingama, Ba choc, Ba humiliation, Bengangoni. Comment dirais-je, dans nyonso wana o mutu afandi oyo ba déception j'allais dire oyo ka o nyonso esala mutu mpasi eza engoblé pardon na Torniol wana et maman ntango akoma titre na ye babi batitre mama mpe ekoma makasi otinda bata dictionnaire omoni mutu amayele ntango azopromota na casting kotala nanu bana na biso ba tourner na kati ya film wana en tout cas Kenny félicitations et ça vie réelle par scène
eza comportement Kenny te mais Kenny azoko incarner rôle na ye donc aza moko kota na rôle na ye donc esengi ke il faut Darlene nyokwama Daily plutôt donc Daily il faut anyokwama atanitama ya miso mais faut loba na maloba moko e choqué ye yango to monitor no na kati ozomona yango to moni Kenny ndenga osala Daily do yango mato mona torniol na kati ozomona je suis chez mes parents yo pe kende ko ba parents na yo ya kosenga kaka bon transport so comme la grande fille mazo bosse na ye pas za mukolo non yesu ko aluki ate papa wana mama na ye aza chez les parents chez ses parents d'abord quand c'est pas parents et pas papa na maman na ajoande esenga yo ko de bien ozomona tango voilà, c'est ça. Ça migra. Kenny Kolobania surtout, est-ce que Kenny a la rétroviseur? Il est pas une grande fille. Par exemple, ma propre génération, la différence c'est qu'il y a 2 ans. Aux hommes, tant on a tenu à Zamukolo, et bon, on y a 12 ans. Voilà, 12 ans. On a tenu un mouton pour danser un transport pas qu'il est à quelle université nous avons comme un parent nous a posé à la terre Kenny mais Daily on sait quelque chose à cause ça migra au bien à chaque mot yo ce qu'on a talio ça migra aux félines de père et de mère et que dans la ligne na sakano pour la faiblesse moro boy pour ça la parenté nous avons ba tombo la ça migra nous avons bamba nga vraiment na zanga atana lipa 100 fois pas pesa yo pour talisa yo et pas nangake comment ça que ça nango oui bon partage on a oui ba kozwa mutu na valeur yango moni ben ça toujours quand valeur pas mal ozomona o miss lo na kota na munoko ozomona kota lelo à maman a biso top ce bébé a nos on sans valeur bainga baza mais la belle vite papa na biso Serge papa na biso Gingombe papa na biso Turbo maman na biso Ani maman na biso Esther Ngalasi bainga baza pembeni ya belle vite parce que belle vie toujours bango na ba valeur moko boy yango moni toujours appelle la belle vie et ça bango toujours pifo pour ba bika mwana wana aza toujours na ni na biso et maman top aucun jour akoko yaba na kosala kijalelo pona belle vie quand ya biki non ayaka a jouer aza mwana na ye ozomona aotala atali ke ba valeur a belle vie aza mwana nanga tanga bengi ngai top fona ya fona ya na yoka mwana mama top role no ezabo ya eza facile te yango moni ba biloko ne ba respect wana lelo moni belle vie zwa no ba pifo wana ayila ta belle vie kwani ni respect Kenny Daily aza ya na yo aza ndeko na yo ko kantate ke lo se ba parents atunye pe bien abio ka lo se ba parents nga ba kufi onyo ko linga lelo est-ce que ya yo ozala kana bango seko la seko en tout cas c'est pas la réaction maman za rendez-vous ozala parti prité ozotalisa mwana ndeko noke komona nga kate na sa maman na ye do pe zwanga maman na yo ozomona okay mobile ni papa Serge ozomona bango bakozala te Daily aozanga konyokola Kenny papa ba bien fait ya papa na ye na mama na ye ekoganga en tout cas la vie faut que ça papa Serge na maman ni en tout cas bravo à vous bravo vraiment en tout cas bazo mériter bolingo pas mwana wana ozomona baotalisa mwana te kotala mutulu te ke biso toza kaka ba parents moko poto ko ba kaka ba mama leki et comme ada ba longue histoire et comme ko ce qui bolingo na nga vraiment nga mo mama na so na za ka film to linga mo te ya ko mama ni osala mama na za te mais mama ni za toujours na bolingo ya Daily
Et totali na ngambu ya papa na biso Turbo mwasi na ye Esther mama Esther ngalasi oyo bakabwanaka déjà salaka ye bamabe moko boye ya mabe makasi mais tellement bolingo alingisi mwasi na ye e azongi na mwana na geti mwana bango bazongi wana mais komona tegra mwana oyo bakonfiaki ye pa papa dingizwa yo Turbo que camarade na ye disons a soutenaki ye po akoma na mbongo oyo akomi nango lelo ayebisi ye batelelanga mwana na ngai donc ke dani tegra aza lokola mwana moko atikala ye moko na famille ye moko nde soki abandi kokota nde asali génération na ye mais ntango mwasi ya Turbo mama Esther aye na bacomportement moko boye achange mbala moko Turbo akozisi haine moko kati na Turbo po alingaka lisusu tegra te po tegra mpe tomoni kuna ayembaka aza mpe na compétition oyo baoki koyekola koyemba okoki oluka lizo omona d'abord nde eloko na kokoloba mama Esther omoni ozalaki deya femme rejetée ozomona batiaki yo deya mosika mais Turbo akeluka yo au nom de l'amour atali baerreur na osali te atali vraimen basotisi na osali te bazongisi yo otake mama oye na ndako kuti okomela na bana mibale wana geti oza na tegra mais yo nde kolakisa bana na bolingo yo nde moto ovanda na bana olakisa tegra bolingo osangisa geti osangisa tegra boza ya na leki fo boza toujours na bolingo longola comportement na eza bien yango namoni voilà yango namoni gingo bazosika na 3e épisode asiliki parce que ayebi comportement ya Esther makasi ya yango azosindika esheko amemeli yo asepeli te ndenge azongi lisusu bolingo na grand frère na ye po asala ye bamabe ebele mais komona na teaser ndenge bandako olakisa ke mama Esther on dira tindi bato wana vraiment bato nde balanda yango na Belleville TV tokoyi to décortiquer na kati te vraiment bokota kaka bino mokotala filme yango namoni gingo bazosindika ko Turbo azofinga ye imbécile vaut rien bien alobeli oko moko babi yaya obosani baéchec oyo amemeli yo obosani bahumiliation oyo asali yo est ce que aza Esther aza motu moko okozongiseka na face abi vraiment afingiki bima kuna bandene ofinga mwasi nanga bon eza nde bongo osambika yo moto otalaki te ko toyoka bo biso toyoki ta nde tokopalola filme siko yo oyoki yango elengi kuna monoko na biso epota na Belleville télévision kende kotala filme eloko nde eza kokanga yo otala filme te au nom de Jésus kota kende otala filme eza histoire moko eza profond dans le monde méchant, oui, c'est évident, c'est ça ma belle. Donc on peut se confesser, on n'est pas nani. Ma belle n'a que les balles à bazooka. Sur le coup de là, exemple, moi il y a suivre. Oh il y a des histoires comme ma belle. Tu sais quand il va biso qui me trouve quand on a zongi c'est kabosa na kelo. Na kontra bosa na kelo. Bosa ni nini baba bati. Ya wa zongi ni. Apesi bolingo ya lokuta. Omona kati na ye aozo Turbo ya mwasi ya malamu te ya Turbo obike ya Turbo papa Turbo akokwea te nde akokufa parce que Esther aye na baforce mosusu ozomona kotala mwana na biso ya mwasi oyo nani oyo azoyemba oyo tegra na étoile mosusu envers Turbo ozomona c'est grâce à papa na tegra nde Turbo aza oyo aza papa Turbo bosana te c'est grâce à papa na tegra sikoyo abosana te azana aza intoxiqué yo bolingo ekolangwisa akobosana mwana wana akonéglige ye ozomona epuis kotala susu ndeko na biso keti moninga azokomba na asisi kokomba te atielo mai abimisi déjà bino mai eza da glacé abisi ke no bino eza da glacé totyaka mopanzi glacé ese décongelé bongo na ebota mai natiela yo alobi jamais il faut tielanga kaka mai bongo tegra mpe koloba alandi tegra tomoni lisusu
papa na biso Gesho président Gesho je te salue Des choses bonnes. place bazo discuter Y'a na bango quel place homme, bazo discuter on dirait baza bato ya Concours. nde bato baconcours wana vraiment tomoi nde bano discuter na belleville mwasi mobimba olingi okoma mingi yo namoni loka yolingaa mibali to nde on dirait mibali balingako to nde ye moto olingaa mibali bato oloba lobaka na belleville makambo ebeyebela beveli okosi te akomani alangaa mibali ozomwa mpo nini belle mpaka tout moment ata na nini ata na la vie théâtre kioma toujours ebela ozwa nani ozomona tomoni siko Gesho ndenge aye Gesho ndenge aye epa bateka koluka teka tala réaction ya Keti ozomona Gesho bino aganye na compétition mpona papa na mama bazabe basate donc nde motu motikala moke alobake azofelu de père et de mère siko mwa alobango eza te yaya na vie bashokaka bato te eza malamu te en tout cas bravo na Poutine vraiment bato tu baolobake Belleville akoma lokola président ya biso Muyombe Goshi bien akoma mingi filme mpe akabongo te fo kotika filme normalement utango baoloba ne lokwa ye mpe ondika akoma kutu filme or ke akoma ta filme te filme ezalaka ezwaka une semaine mobimba botourne ntango soki une semaine mobimba épisode moko soki akoma alandi kombo na ye Muyombe kama Muyombe Goshi aza amuta pamba te yana oyo biso pipi Muyombe Goshi ya nani akokanaka na Muyombe Goshi na siti azada so Belleville azwi dina Muyombe Goshi oui asakani d'abord na Muyombe Goshi TV na mobimba okufa oza na niveau mapango Muyombe Goshi yango te okoka na valeur abana Muyombe Goshi te okosala makambo loka Muyombe Goshi te mpe Muyombe Goshi akobimisa pede te obimisa pede te Muyombe Goshi jamais Muyombe Goshi na vie na ye mobimba pede akoleka na liye na ye te Muyombe Goshi jamais kokota pede yango omoni kaka baessence nde bato bazalaka toujours na babiloko ti ovai na kiti ozo respecte te présent Muyombe Goshi oyo babili aokoma excuse m'excuse aokoma lokwa Muyombe Goshi mais non Belleville akoma bafilme ezotalama ndeti mariage civil oyebike basengi deuxième saison nango ntina bacommentaire baokoma ngo deuxième saison ya mariage civil bino epa na bino basala nini tanda au basenga ngo ata kutu demi saison bafilme ya bino tu bokoma basenga ata demi saison te mais Belleville baosenga basaison ya filme bokozala respect mutu wana te toi na biso na poso calculer bino te merci ka po bino moko comprendre bon là ça dira merci ka po bino moko comprendre que Belleville va Poutine de le critique au sengi pardon ya malamu toi yango wana donc là mususu bon ba ko ba c'est pas Belleville eza te Belleville azokoma biloko ezomona na miso ya bato mais Baramaye l'été, vous êtes vraiment des insensés. Vous avez insensés. Quand vous venez à la télé, tant on le balikabo, tant la pelikabo, non, tant on critique Muyombe Goshi, maman fille a encore tourné pour ne pas la vie. Parce que Moutou, oh, y a formé, a tourné pas la bino, mais bino, bo, y a beau critiquer maman Belleville, a dit qu'on connaît Muyombe Goshi, la fille, mais en ça, ils ont va théâtre Muyombe Goshi, mais là, et si la radio quitte, on va filmer maman Belleville, dans le raisonnement ya moto na mutu ayambaki yo bino mibale boa censé boana niveau ya raisonnement te vous faisiez des émissions oyo botalaka émission tika bosala babenga bo soki mese soki nani mais tu es immature tu es censé oza na bwanya te sagesse ezali te oleki ka netandoki obanzi oloba biloba Moutongo boyi na ye oyo yo ta redevable devant ye mais maman Belleville
oui aza redevable envers yo te yakazaka d'abord topesi mbote na papa na biso inspecteur yayo yango wana papa respect voilà babi donc aza wana vraiment tous les 4 communes voilà. Dans tous les 24 communes à Maboko na lokwa bato wana vraiment na bo répondre bango non te parce que baza na niveau na ya biso te voilà très bien ozomona bango mokomoka bavanda ya kite bapesa bato ku ya filme na bango ebiango te biso tokoba tozonga na bafilme ya kala ya babelfilme kabale topesa bato ku ya kotala filme ya kabale wana tokozonga na bafornet tokozonga na bapisome tokoya na bajosue tokoya na bajuge tokoya na bapisome tokoya na filme ya biso presque nyonso éducation ozomona toya nango tokopesa bato posa ya kolanda filme ya belfi bango bafanda ata na kiti bapea biso ata demi extrait ya filme oyo bango basala non laisse tombe eza te sabika toposa mokili te banango te batitre bafilme na bango bayebi te ozomona pede wana afanda na kiti atange tota 4 titre ya filme na bango ngana otangele 12 titre ya filme na biso ah non je ne crois pas. Je ne crois pas. On va la TV, on humilie Mouta son comment, Mouta c'est la fierté. On va peut-être la chose sur la valeur. Parce qu'on reconnaître la biso Liban na Boka, c'est grâce à belle fille. Oh, lia o le bapena lia na belle fille na lembola na sage. Oh, mais oui, parce qu'on a dit le coso, belle fille, oui, a dit le coso, belle fille, on va connaître la table pour le côté. Il fallait pas mon cœur à les canadiens, belle fille, pour belle fille, ma parole va s'acquitter banane. Voilà, très bien. Dieu merci, belle fille, tu as posé 100 francs la banque, tu as volé un pour la banque. Pour ceux qui belle fille, il n'y pas la banque, yaya. On laisse tomber l'invité. L'ombre, ça, l'ombre, senga. Yango na olobana. Pour ceux qui ont que belle fille, abana ko yana bandaku na bango. Ko mela tati ya pamba na tongo na ndaku na bango. Je ne crois pas. Niveau belva ngaza angazo humiliation ko lekana makambo yo mama koko aucholuba. Bange ba filmer tati ngomela ti wana. Non construire sa migra. Dieu merci, il fallait bango ne ba ya. Nzamba ye bakani numéro 1 na numéro 2. Bien. Nzamba yebi pourquoi classer oui. Nzamba yebi le pourquoi classer la première et puis dans le deuxième. Ayebi le pourquoi. Asa biso ni tout teto saka aligner mon corps. Ayeba ke mo le pourquoi. Belvi face à numéro 1. Pour la numéro 8. Voilà la kwanga aya ko comme ya neya amatisie likolo. Sami ganga na koso amatisie. Ngana okoso te mama na ngalamba kwanga. Oh biso pe mama biso alamba kwanga. Ozomona kwanga ekende poto. Ozomona mama na biso po biso totanga tozala bao tozabo tolekaki na nzela kwanga. Bien. Ozomona mais lelo tozaba o tozape quand même moi faire peut on peut to so likambo na 12h juste na 12h30 pe na zuma solution. Donc obili bozo kolinga bo finga mutu ba para bino basala nini na vie basala nini ntango yo loba le passa mutu bongo yo le passé na yo le passé na yo est-ce que ça bien ah ozomona nga vraiment nazalaka na ba regret makasi tant na omona mutu moko boye azota 1000 francs na yeba belfi ofai na kiti ofingi mutu bongo yaya tomonaka malédiction lelo ezwinga te tomona génération na ngai emoni pasi biso bapara toliemanga bana biso bakomo suivi ngai ozomona par rapport ya bato misusu lelo bofingi belfi mwana mwasi na répondre bino te bobi pasi bopesi torniole bobi pasi bochoke te torniole bobi oyo esui na motema te me basor na bino nzamba lola nzamba korépondre bino moko na moko kokoma okosele bakamakokotinda na bacriminele bakila mpe bino yaya loba ezala ya solo loba vraiment ezala ya solo mais soki eza ya solo te samigra tofuta yango na sambo mutu moko ata mata na mabe na ye likolo jamais tout se fait ici bas nyonso efutamaka na se awa obese okolela yo na nani nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo yesu akumisamba aleluya
bafinga nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo yesu akumisama aleluya minetire nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo yesu akumisama aleluya okokufa na lisumu na yo esono osalinga obelva ça n'attend qu'on calcule pour répondre à Batouana. C'est fort! Ozomona, pour tout le monde, on finit à 2015. Avant d'aller à la TVT, à répondre à la aïe, avant à répondre. Ah non, belle fille. Ce qui est obligé que c'est belle fille à répondre, il y a force à continuer ici. Très bien. Non, il y a des choses. Ce que la belle fille a méga pour répondre, même parce qu'elle est belle fille, manaka. Comme elle était trop sage, elle dit que non, je ne peux pas, il faut la garder toujours au ré. Oui, il n'y a pas de colo. Au moment où il n'y a pas de colo, belle fille aura toujours fait ça, les panaïs. À propos de ce qu'elle qu'elle était, par contre, bien, mais elle a toujours la ma belle fille. Parce que les lots quoi nouveauté bah na moté tout c'est le passé le passé derrière ozomona tout wana kozela boye na ngote parce que belle va attendre si na mwana nzambe poko senga ka pardon poko datsa zo le data no yebisa yo eza na batu oyo datsa zo soana bango baluka belle fille je jour devant Dieu na loba na yo yaya wana mukolo tanga bengi nga lobi na nga Bianca aosinga ko numéro mère nga bité ko numéro mère na ndenge na ngo pesa abi non fana kuta na bela pona sana datie data se na mère pardon to ngote atika belza atika yo vraiment ce belza ko rater lola likona yo moi je suis prête Bella akota ta lola la part na ngaba baza lisumu wana Bella baya na ngomba bala na PC mode droit dikambala bi après matanga comédien nini misusu azonga ti na famille soki mama belle yimbe na tu ya babu abengi bango boyo to ke sa Pierre tomba la kono mwana yo ça ma belle voilà on t'a dit rétroviseur te akosa maki yaya bongo lelo basuki wapi lelo basuki wapi omoni ke kilo ezaka na ngamu na bango mapeke ezaka bobo kokita te asundoli bango benga ngai moye ngai mansi asundoli bango ye na poto kuna okokufa na masumu na yo na lisumu na yo moko yaya asundoli bango ya vandi mali kwa akita sangisi makolo na vandi yoka meka tomboli makolo soso atie likolo sikoyo bino bato bofingaki yo yaya tomesalaka nango bongo te ozomona yaya naza fiere na tai oyo na makososo na ngai ozomona ekokana ozomona siko ntango ye avandi mpuna akolia mbala abi ekotala yuma azele mako mapoto mpe anosa asala nyonso wana aza mugakande ati yaya yolela okolela yo na nani azali akoti na monde si je savais bana bebizana na bela siko ye ake kuna tikinga na kati esanga okosamba na lisumu na yo moko kokufa na lisumu na yo moko ebela limbisa kokufa bela limbisa yo yokana ebiselo omoko yokana balelo omoko limbisa omoni bela bela nzambe atinde na sa moyo asalaka bolamu amibisa ye ape ataleka alimbise na yaya mpe kuna tali yabi yayo asali moninga boye ebongo ngai wayeba nga akosasanga nde kosasa lokola mpioni na motalaka salaka mosika na ngai ayebaza mayele ata koto babwaki ekoto okende wapi wapi azoluka mpe touche meme na rome ye mpe akoluka touche meme na rome yango eza wapi epa na ye ayaya soki obatelaki monoko na yo sami bobi na vie so nayebi e na yo ekomisanga force na yo te ekoma point faible na yo te ozomona ololonga nayebi point faible na yo keba mutu mosusu bayebi oyo yanga kutu koleka ya somo
lelo na regretté kaka nave libusu mo mobali asalikaka bote yaya eza mokolo mpe de respect pa Sarah Tola te moto aye na makambo na tv moto ayaki nango na tv eza mama na biso Thérèse soko moto oyo omoni ke okolobela mabe oyo kokanela makasi Thérèse moto ayaki nango ke yo na mobota yo moko asima ngo ke mobota ne mowangana na omwana est-ce que Sarah Tola moto alobi makambo wana Sarah Tola te moto alobi yango yango moko mona ya Sarah Tola ngo mpe boekwani Sarah Tola ngo mpe baza pete yaya aza pete olie mpe otondi te okoka te pasara yaya moto atangisa mwana États-Unis mwana aza ya Kinshasa mais leso ezouta États-Unis mine ava ekolo afutaka combien $45,000 ezomona ye moninga na yaya tomibatela ya tomitosa vraiment yaya mitosa garde bandi na yo conseil na bacomédien oyo baoyaka wi comédie okoya osali no intervention na yo pourquoi kaka moto oya kaka mpo kaka atwenture aya koluba mabe na des avantages ya mama belvi avantage epasi nzala lolombo mingi esala bango bongo bango bakanisi sila ozwa bango otya bango na kinga mpe atiti ntango eleka mama sesila sesila mwana aseleka kala bato tu bavande na kit balobaki obi combien de personnes baoregrete na baregrete surtout Barcelone place avandi maotala otyalaki ebisinabela ebisinabela navanda ma na Kinshasa nabengi alo mare napiaka nakota ta biro kwatu na buti po yali na buti mingi kwatu na buti na restaurant wo allié ameli basiko mbonga transport babesi maye na tv alobi na belvi yo mpo lekisi lepoani mpo na nini humiliation abosani ntongo bafinaka ye baoyeze eba mida mwasi atata ngwasa ayesaka yango bakatobapesa mabota parceke ntango abotaki faka ya korépondre bango bato okutu bakoya te akoya te samika aoya te akoya te naolobana bafinga kutu mare makasi baya te ebongoka oyo nda oya esango mpe namoni batie kuna azolela nayebi te bafrape sous chaîne nayebi te namonaki ngo na sule baoba otala kolela ya ese nalo mpe nakoti te nayoka esaleli nini nayebi te ese depa na balekanga voilà, merci beaucoup pour la question. Voilà les soumou na yo moko meme kulusu komema kolo biakazaka babonde vraiment merci beaucoup la maman ça va être biso rabino vraiment vous avez que belé et otala biso en tout cas merci de malo la pambola et puis merci na bato tout ba la kisinga bolingo en tout cas nous avons reconnaissance na famille bota nzamba la pambola bino eza ba famille bota eza kaka bato misusu to ba voilà makulu ba jete sali nzamba lola batela bino makulu ba yo yango wana classe maladie mingi ma ibele fort et merci na mauvais propre Tito da Costa Jean-Paul Kapinga motema maman Nancy merci na Tito Kukai yo yango na nene nzimbila président Doris Mamani qui soka la patronne Rosimbu international Kabobo Miss Margot la patronne tonton Grace merci à Patiti Tenge et pourquoi pas Nick Banks de Brazzaville Chico Sana et pourquoi pas à toi Chaco merci à Jana Banaka ya motema Rodo Bangala. Merci à Johnny Loma Aquarium, Kilo ya Congo du Fabel et Patricia Branco. Merci à toi, Laurent James. Ran James et Dadou. En tout cas, Mouba Moundi. Dadou a qui ma caméra, la mission donc Anthony Bem, tant que ça biso, Medjola, non, yebisa. Bobo ça. Mingi torgnol. Bobo ça a la fille de biso torgnol, on jamais ici. Merci à toi, Sacha. Ma soeur chérie que j'aime beaucoup, bah tu vois c'est Bernadino, même ce sont pas mon biso de Bianca.
Azawapi, ça migre donc on se pose, toujours s'imposer kaka pour nous soutenir valeur. Il y a Maman Belle-Vie Kondi, notre patrimoine. En tout cas, pour s'abonner massivement à moi dans la famille Libota, pour la Sapenza qui famille Libota, Tony Carabaron et Belé, la Top Max, Ndenge Pekara et Zalaka. En tout cas, un grand merci à mon boss Ike Tungu depuis les États-Unis et pourquoi pas aussi à Tonton Yam Seyambe, Tonton Mundirba, nos Prince Lwamba, Papa Kouloutou, chéri Kobetox, Jemima Ibele, Pamela, Matondo, Petit, mais costaud, beaucoup passé ça. En tout cas, tout ça vraiment, on a Clarisse, Plasma, Teka Maestro, Superfi, moi, maman, Kovodor, Saratola, de mère, Nyangi, pourquoi pas aussi, Tadinga, Lapa, tout ça, la Kakamoussala, recadrage, et toujours Makambo, Nyonsa. Toujours. Et ça qui la Cléopâtre de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci aussi à Dadju qui était derrière la caméra. Ceux qui nous ont qui m'a la mabota dans la vidéo, on a vu jusqu'à la fin. Comment ça n'a été qu'on like, pour commenter, pour partager, pour la film, on a vu son torgnol, la Belle-Vie TV, de consommer un mot massivement. On va distraction baise et où mais la raté c'est loué. Tout le monde peut dire aïe aïe aïe. Oko samba, oko kufa na lisumu na yo moko. Hello! Oko kufa na lisumu na yo moko. Bisous, bye. Merci.